Nadana sengo moko fati beton. Ndamba pambola yo sala musalo kende likoso. Soi-disant, hein. Bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué. Mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ko corruption na système mboka to comme ta ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala ko kugana mai Belé na fête, poto yebisa que non, kitunga ya mama il faut etonda, ezali comme mama belé, policier ezala nani, kitunga ya mama po etonda, esenga poisson, Thomson nyonso etonda. Ça c'est là police toye na fête, on a koyebisa bango boye. Makambo etali vie sociale, makambo etali nzungu kone batu. Mametali nzungu batu, ezama ma politique. Social etali Congolais nyonso tout. Yango tozo senga na fête boye. Tozo senga na fête boye. Basala conforme na communiqué ya gouvernement. O esengi base ya biloko ya kolia. Peuple congolais azana posa lia pour kasala musala malamu. Peuple congolais lingi ba politisation ezala te matali kolia na ye. Yango moni biso bilenge to ko interpeller bato za ko kamba fête. Pona ko yebisa bango boye. Biso peuple congolais tolingi maguité mamwetali intérêt la population toyeko kebisa fête la politique ezali mboka na biso nyonso social politique ezala raté la social politique ezala raté biloko kolia ekita gouvernement l'état ya mboka président de la république gouvernement Sama Lukonde a décidé biloko ekita fait qu'ils vont faciliter biso na biloko nyonso kitunga ya mama il faut etonda na biloko social ezala na couleur politique te tobunda pona moka policier akolia biloko soki Thomson poisson soso ekiti na 2500 francs 1000 francs soda ye a se retrouver na yango. OK, on est venu toye kosenga exécution. Il y a makambo au gouvernement qui a été publié dernièrement parce que le gouvernement avait déjà rendu public baisse ya produit à première nécessité pour l'intérêt du peuple congolais. Tout le monde jusque là, les gens que nous appelons les opérateurs économiques n'ont pas cette volonté. Il n'y a pas la volonté. Il y a que ça là où ils besoin il y a peuple congolais, besoin il y a gouvernement, besoin il y a président de la République, le peuple d'abord. C'est pour cela nous on est venus réclamer notre droit. Ça c'est notre droit. On est venu réclamer notre droit. Congolais nyonso azana droit ya kolia malamu, pe ya kolata malamu ya kozala bonne santé. Comme il y a santé tali opposition na pouvoir en place te. Pour na opposants et les opposants ont besoin de manger. Et les opposants ont besoin de cette sociale que nous demandons. Donc on est venu faire ça. Oui, toye pour la Kenafek, pour la Kisakeno, depuis la décision à Kenon, Biloko Kita, les autres Kitate. On va expliquer pourquoi Biloko Kitate. Oui, na biso ngwana et puis tout ça déterminé que non. Ba mekana nous koyi biso parce que la décision bi mimar que non surtout mais et loko mo te ko changer. Pour ba que pour ni loko Biloko Kitate. OK. Fait kazo somba biloko oyo na ba mbongo ya mukia ko somba ngona ba mbongo ya mukia na ko na Congo ako ba congolais poisson oyo ezali eloko te na Namibie mais fait ka ko somba ngona ba mbongo mukia ako ya ko ba congolais ezali ndeko na ye yango nous cette fois-ci on a compris que non fait kaza animé la mauvaise foi pour ko nyoko la congolais donc on tele meloko wana kino lelo ti mokolo fait ka osa boni mokolo fait ka kozonga pour na ko usonyo bwe combien na wenze oh moi na simbi oh moko na simbi oh so ke lelo okuta yango 2500 3000 francs talo boy or que fait ka ko soma carton obimba
na 5 $. Mais à côté que la biso a moko na 3 000 francs ou na 4 000 francs. Tokoboya tokotelema eloko wana kino bakoyoka biso. Voilà, Dikaza. Lumbe. Bon, le peuple congolais, bomoni, ndenge ba jeune congolais, biso tout peuple congolais, toye ko soutenir moko ya vision oyo ezalaki na kati ya gouvernement. Ya ko kitsa ba prix pour la sociale ya peuple congolais. Bongo te. Mais to moni bande ko na biso oyo ya fake. Oh, bah comment va milliardaire na Congo? Oh, bah zo souffrir peuple congolais, bah zo tercaler vision du gouvernement. Na yango biso peuple congolais, oh tozo souffrir to tika bango. Lelo to yeko tika bango memo. Bah comment na message na biso na kati na memo. Ine to sengi la police à comprendre que oh ils ont intérêt à peuple congolais. Ils ont oh ils ont intérêt à un parti politique qui tourne à maman et dans la couleur politique. Qui tourne à maman et dans la couleur politique. Na yango biso lelo to yeko kuta na bande ko fait politique la bango document na biso. Document ezali pas secrétaire, to tiki la bango memo na biso ba ko comprendre makambo au peuple congolais za bosenga nango. Soki bandimi to travailler na bango so ba boy ba sai nini? Bakeri. Donc minga ko leveza te to kita la fake. Voilà, merci président. Décision. Président décision. Fait. Complot na bango na ba individu bazo bloquer. Yo sangamawa. Oh yuma moibie. Feke moibie. Pesa biso sociale. Oh pesa biso sociale. Oh le peuple gagne toujours. Oh le peuple gagne toujours. Oh Luka Kanga lelo na ye. Oh Luka Kanga lelo na ye. Oh Luka Kanga lelo na ye. Oh Luka Kanga lelo moko yemba lelo. Fédération des espoirs du Congo. Fédération des espoirs du Congo. Fédération bloqué moko. Oyemba Zuma moibie lelo na ye. Oyemba feke moibie lelo na ye. Ofeke nemi a peuple lelo na ye. Ofeke moibi monene lelo na ye. Ozuma moibi monene lelo na ye. Oyima moini ya Congo lelo na ye. Oyima moini lelo lelo na ye. Albert Yuma moibi lelo na ye. Nouveau entreprise à ba congolais lelo na ye. Olingi Thompson na 500 lelo na ye. Oposo na biso na 600 lelo na ye. Ososo wiliki na 2000 lelo na ye. Oyuma yende moibie lelo na ye. Oyuma yende blocage lelo na ye. Ofeke yende blocage. Luka Kanga lelo na ye. Luka Kanga lelo na ye. Luka Kanga lelo na ye. Oyema lelo lelo na ye. Oyema lelo. Oyema feke moibe. Oyema feke moibe. Luka Kanga lelo na ye. 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 Oyema feke moibe 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 lelo. Neko sala ke mutaluka a raisonné malamu sala musala kitoko. Il y a même pas quelques jours ou quelques semaines passées. Il y a quelques semaines passées, on a constaté que le gouvernement congolais avec le ministre
bazwaki décision moko le conseil des ministres elobaki ke il faut bapouille bapoulet ya denrée alimentaire ekita toconstate ke côté ya fête baza kobloke machine yango biso mouvement citoyen misusu babloki yango liboso moi délégation nombo tolobi tokikele bango ntina suka toza kodénonce mafia oyo fek aza kosala pour que peuple congolais alia te pour que peuple congolais alia te peuple congolais azala sata malamu te tolingi toyebisa fek boye toza koyebisa fek boye kolia social ya peuple congolais batika kopolitize yango batika kopolitize kolia peuple congolais peuple congolais politique na bino econcerné peuple congolais te botika social peuple congolais ezala malamu voilà oh lelo etumbe makasizo toya awa lelo na tongo na ndako abengi babiro ya feke biso ezali lisanga ya ba sportif force d'action du Congo oyo toye lelo awa na bamwa citoyen elongo tosangani toye koréclame badroit na biso parce que social ya peuple congolais social ezali droit ya moto nyonso social eza na couleur politique te social ezali na opposition mpe na majorité te tomonaki mikolo oyo ta ekoleka le gouvernement congolais na bandeko ya feke bavandaki esika moko basololaki po ete bayebaka kokitisa bilei ya kolia mpo na peuple congolais na tokomona banda basolola ya pas l'exécution bandeko ya feke bayi toujours kobloke yango biso toye koréclame toyekena koyebisa feke et à partir d'aujourd'hui à obéir na ordre oyo gouvernement national epesaki ye sino te biso tokobanda kosala baction awa mokolo nyonso kino décision kosala komoni décision ekomonana. Merci beaucoup. mpona bino mpenza bomoni ete akotia ekonoko na maloba ya gouvernement chantage tomoni ete feke akotia monoko makasi na maloba oyo gouvernement lobi yango biso tolobi ete biso nde tozali baconcerné c'est nous les bénéficiaires biso nde bakolo makambo yango biso moko peuple congolais totelemi lelo toye koréclame droit na biso parce que tocomprendre ke non moto okanga droit na biso ya kolia ezali feke yango toye kotelemela feke lelo mpe toye koyebisa ye ke non tokobana kotelema awa mokolo nyonso kino solution komonana ndeko lokola kusi oyo nsima ekomi na combien bo papa na ngai lokola kusi oyo komona oyo ekomi na 2500 francs lokolo moko oza komona oyo feke aboyi koaplike mesure oyo ebimaki na conseil des ministres oyo esengaki ke soso moko 14 francs ekita na 20 000 francs congolais feke azali contre peuple congolais biso tozali bayi mouvement citoyen toyebike kitunga omo eza na couleur politique te yango toyi kosenga na bango boye bazwaki motema mabe na bango ya politique atia mopanzi peuple congolais na posa ya kolia bandeko na ngai yango omoni biso tolobi ke non tokokende bango bakambi nyonso ya fédération des escrocs du Congo oyo benge na cible fake tokokende bango ntina suka ti mokolo oyo bakose soumettre na oyo ezali déclaration ya gouvernement oyo esengeke biloko ekita papa na ngai soki bango baexportaka biloko bakoexplike gouvernement voilà biso tosara toexportaka na autant boye bino favoriser biso ntango mosusu na mayema tali badouane to nini bakotravaille gouvernement peuple kongo aza na mposa alia toza l'intérêt moko te tokoki kodete pala bango te ozaki non congolais tout esengela se retrouver malamu soki congolais se retrouver malamu te na kolia na ye mboka ekozala mabe yango biso bilenge totelemi tobiki non fédération des escrocs du Congo feke ya sigle lelo biso bilenge tokobanda kozala na bango mikolo nyonso si mokolo oyo bakose soumettre na oyo gouvernement esengi na bango yango wana mwana mboka nga lobi boye ngelo kozosalaka pasi feke azosopose na décision uti epimi na conseil des ministres décision ya gouvernement mais nayebi te soki botanga wana bakomi feke fédération des escrocs du Congo Albert Yuma na ngomba ya baescroc to basangani baboya décision gouvernement yango biso bana mboka yango biso ba mouvement citoyen force d'action du Congo toyelelo kotelemela kogangela feke koyebisa bango babiloko oyo eza baproduit ya première nécessité tosengi na feke alekisa na lombangu pesi ya prix ya baproduit alimentaire eosala biso mpasi lo tozomona bamama ezo azosouffrir mama aza na 5 000 10 000 akewenze ezokoka te ezosala mpasi yango tosengi na fédération des escrocs du Congo feke na lombangu
instruction bato baexécuté mokano euti na gouvernement na lombangu tosengi na bango lombangu. Albert Youma, il y a un Congolais de père et de mère. Si tout le monde maman, il faut étonner. Si tout le monde maman étonner. Social et Congolais et l'opportunité pour la Fédération des escrocs du Congo. 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 Oh lelo, biso lelo awa nakati ya feke oeza descendant ya Kimbangu, les cadets des ancêtres. Quand on appelle l'activiste d'État les cadets des ancêtres, Toye awa Ngunza Kadinguza, Ngunza Kadinguza. Ne me voyez pas tel que je suis là. Je viens du boulot, je viens là pour le social des Congolais. Toye awa na feki ya mboka oyo, kitunga ya mama Fwetonda. Politique nakati kitunga ya mama ezalaka te, social etali makambo ya politique te, social bobungisi bolia bombongo ndenge bolingi mama kitunda na etonda. Fédération des escrocs du Congo. Albert Youma, Fédération des escrocs du Congo. 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 Général Kassongo. Tosengi na rapport d'émission incompétent et ça va faire un niveau Nous sommes surpris avec cette action que nous menons, cette action qui n'a pas de couleur politique, une action citoyenne, mais on a compris que la FEC a corrompu le major pour disperser les gens. On est venu plus de général Kassongo. A corrompu aussi le général Kassongo pour disparaître les gens. Oui, parce que c'est ça ce que nous voulons voir. Atiki Babandeko, Kuna Bapanzani, Atiki Bajan sportif, Kuna Bapanzani, à corrompre Bango, à sacrifier social et peuple congolais. À sacrifier social et peuple congolais. Général Kassongo, social et peuple congolais, ne pourront jamais corrompifier Bango. Fédération des escrocs du Congo. Fédération des escrocs du Congo. C'est là que le début. Moïna Congolais, Moïna Congolais. Moïna social, Moïna Congo, Fédération des escrocs du Congo, Moïna Congolais, Moïna social à Congolais, Baïka Soyeko Kamafek, Moïna social à Congolais, Yango Biso Bilenge, Soyeko Kamafek, et Mabe, assumer bango ba taxe o ezaki likolo, quand on console biloko emata. Le peuple congolais a compris aujourd'hui que social c'est qu'il y a un intérêt personnel. Albert Youma a un intérêt personnel. En tout cas, il y a des abus. Moi, je suis le cadet des ancêtres. Je suis le cadet des ancêtres. L'habillement ne me fait rien. Si aujourd'hui, après 48 heures, on ne trouve pas la solution, on dit que on est prêt à tout, ce n'est pas les habits. On est allé prêt pour la Congolais Balia. Ezali, Bilamba, on est prêt pour la Congolais Balia. Mais tout ça, Albert Youma, sorti social et peuple et zone d'idée. Sorti bien Congolais et se retrouver. Albert Youma, comme on a Ezali Nzela jeunesse. Albert Youma,
Oyo les cadets des ancêtres. Les ancêtres sont fâchés. Nakati Bilama parce que s'il s'agit des problèmes de Congolais, moi je me fâche jusqu'à niveau. Oya Koloma Bilamba. Zungu ya maman ezavit. Zungu ya mama eza la couleur politique ité. Zungu ya mama tolingi etonda yango tolobi. Tolobi tomate oyo kende kotala pina ngo. Tomate oyo ezalaki na 100 francs lelo ekomi na 600 francs. Moko ya pamba ekomi na 600 francs. On ne peut jamais accepter. Oyo ezali ba entreprise na biso. Yango ne 4000 francs ba entreprise na biso ya Congo. Alors on ne peut pas accepter. Un Congolais de père et de mère comme Albert Youma a permettre na entreprise na yena Congo va faire souffrir peuple congolais comme oyo est aligné. Yango na lobi le loto yete juste un ciment. Tango tokoya mbala ciment. Tokoya kolala awa. Bopesa Albert Youma message. Tango tokoya awa, tokoya kolala awa. O eza avertissement. 2 semaines, ceux qui biloko équité, Albert Youma fait, Tokoya Kolala Awa, Tozotanga Kombo et Albert Youma pour toza la problème té, Nayete, Tozotanga Kombo et Albert Youma parce que Yé Azali, Yé Azali DG, Yé Mouto Azali responsable de l'affaire. Toza Koluka problème dans la politique, Toza couleur politique, Tozali, jeune et société civile, Tolingi Bolam. Tobanda kopunda kobanda soki kula nini pona social ya Congolais il faut social ya Congolais ekozonga te tokozala aka na kino social ya Congo et tout makasi zonga Kimbango za wapi zonga Kimbango za wapi zonga Echeno za wapi zonga Le peuple qui wapi zonga Oh Echel Le peuple qui wapi zonga Oh tu sais que le peuple qui wapi zonga Papa Oh Echel Kiso bilenge Tokolia malamu Peto kotonga mboka Kiso tokolia malamu Na kolongono nyoso Nemo kamso kotonga Maintenant si ki mutema mabe Oyo fek aza kocheba Ba vision politique liboso Intérêt politicien liboso Nenda kosala ke Mamnyos tout za bloqué Biloko mati Bande mati si biloko Bande kwa fait Bande kwa fait Bande ko sacrifier social ya bana obo komona Ba sacrifier social ya peuple congolais Ba kangi bilei o ezali moyen de zéro Mwana mboka zela Mwana oza agini Botala agini ya 13 ans Mais mwana 13 ans la poto taille na ngai Mais t'as 13 ans la mboka Olia malamu te Mwana 13 ans Kola fake Kola fake Oui, oh combien 4 000 Oh voilà tu mets la fête ma bonne pour la mboka Tolobi non ma social ya peuple congolais Tokobana rozala chaque vendredi tokobana koyel bosa fête jusqu'à ce qu'il va retirer décision na bango ya komatisa biloko mokili mobimbe komona buzoba ya fake mokili mobimbe komona ndenge ni ya fake akosala na Congo on va exposer la fake nisi agi ya bano bazala posa kolia te bazala posa kolia ata bakotanga te ata bakosala te mpona batambola ce n'est que le début on était là pour faire Tokibisa Kabila. On peut accepter de mourir, mais que les Congolais vivent errés dans leur propre pays. On accepte de mourir. Fédération des escrocs du Congo. 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 $4
On a informé les autorités, on a écrit, on a informé le gouverneur de la ville, on a saisi, tout le monde a été informé, mais nous sommes surpris de voir même le major qui est censé à nous protéger pendant que nous sommes en train de faire nos actions, mais le major est devenu notre barrière. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose que nous déplorons dans ce pays. C'est quelque chose que nous... Moi, 1500 francs. Sans sauver ça, et là, moi, 1000 francs. Tu vas souffrir sur le niveau, tu vas souffrir dans un Kemba. Tu vas être président, chef de l'État, sans la vision. Mais tu vas être opérateur économique qui a un peu dans la vision. On a la paix. On a le Congolais. C'est la première tour. Deuxième tour, on s'en va. Deuxième tour, on va s'en va. Tous les 24 communes, tu vas en Afrique. Merci beaucoup. Merci papa, Nazali, Patrick Kabasel, Nazali peuple congolais, Nazali chargé à communication à force d'action, de reconnaître Bissandé fait à respecter parole du chef de l'État. To souffrir ligne na kati mboka oyo, tala Thomson moko oyo, to somango 5000 francs. Chef de l'État m'a habité, moi na mboka kwa lia, il faut alia biloko oyo, ezo wuta na prix moko ya se, yanga lobaki carton ya soso ezala ta $10. Ata ya Thomson ezala ta 15000 francs. Mais fait alingi bongo te, po bango basangishi na kati mboka oyo, babomi peuple congolais. Yango biso peuple to telomi, to lobi boye. To pesi fait 48 heures. Ce qui a respecté te fait to rocher libanda pour to rotika ete. To relaxa ba ka pouvoir ota ya pana mboka. Yango wana na yango wana na to pesa un message na peuple congolais biso no so sala nini to telema to soutenir chef de l'État peuple congolais no sala nini à se retrouver. Merci. Carton oyo na bibiza $6. Carton oyo $6. Carton na ngombe. $1. Pourquoi? Aya nini kwa ya? Tout ça nini ya mboka oyo pina biso. Hein? Et tout ça nini ya? Hein? Tout ça nini? Tout ça nini? Bomoni ezali ba fils du pays baye ko soutenir vision ya gouvernement toye lisusu kotelemela fake na ndenge aboyi kotosa maloba mbula matadi fake ozali nani na mboka oyo boza ba milliardaire boza ba tambongo oyo Kongo efuli bino Kongo esali bino na manque ya respect oyo fake azomeka biso toko visiter ye lelo bamonaki toyaki kotikela bango memo na biso totindi délégation etikela fête memo na biso totosi la police toboyi kokoma kuna la police abi tosuka awa totinda délégation ya 5 personnes totindi délégation ya 5 personnes feke arépondre na biso kaka ndenge arépondre ya gouvernement ndenge aboyaki kotosa maloba ya mbula matadi ndenge pe aboyi kotosa maloba ya peuple congolais yango bomoni memo na biso feke aboyi koyamba yango sadi feke alobi congolais toza pamba congolais tokosala eloko te
akozala wana ye aza pomba biso bakongolais tokoyeba pomba na ye so eza ya butu oyo ya moi oyo eza lopangu na bango te. Congolais zala vigilant mabe bomba ozwa mayele ozwa mayele ozwa mayele feti mokoni ya Congo Congolais zwa mayele ozwa mayele ozwa mayele ozwa mayele ozwa mayele feti mokoni ya Congo. Peuple congolais bino nyonso tu bomoni totosi la police ya mboka na biso parce que nous sommes le fils du pays. Tosengi na gouvernement ata chargé na bandeko oyo ya fete topesi bino 48 heures. Papa lobaki le peuple da na yango kitunga ya mamesa na couleur politique bato ya fete bandeko ya fete soki boboyi kotosa maloba ya gouvernement bosala nini? Soki boboyi kotosa peuple congolais bosala nini? Topesi bino 48 heures minga kolobesa te. Vendredi ya semaine wana tokozala awa chaque vendredi tokovisite bino en désordre. Mais comment ça? Tozala mboka na biso tozokomisa ba millionnaire nalobi mokolo lelo na ba entreprise nyonso ya Congo entreprise moko alekisa biso document oyo ye afutaka kwa l'état correct ati non même l'internet lokuta boza miyibi boza bafre baesco bofutaka na baposi ya batu bofutaka na baposi ya bakamarade na bino bofutaka na bandako na bango oyo ayebiki afutaka na mokesi ya leta abimisa document na Congo la mona ekozala te nde toyebisi bino fake soki borespecte peuple congolais te biso tokovisite bino soki otetembe mpo na lelo tosukila. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, tila Londres, et Zalikosa la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit naye, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, ou ya poso ya maman mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza basali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit ezote kama na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire, ou ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.